Kobala te po basolo ba kobala. Ne po age pusani. Kobala te po na ndoto. Kena lota ki ndoto. Na moni mutaye ko pesa na frère seki mobala yo seki moi sa vinanga. Attention, frère peut batia na matanga. Et kena pe na collation. Kobala te po famille bato seka se ko babala ka mariage c'est pour la vie. Et c'est loko moko osali choix pour na mbala mo sali ni ofandi. Donc mariage eza pour na ba matière. Eza pour na bato bakola. Mariage eza to mona na libanda. Mariage eza na kati ya ndako. Mariage eza pour na hôtel te, pour que on ait pour les maillots, ou bien qu'il y en a qui est des chocolats na piscine, na ça l'ambiance, c'est pas le mariage. Mariage eza likambo ya kubundana. Na opesa couple papa na opesa na mwasi mutakenda kanelo ko pa mobala. Mobala ça la vite. Mwasi mutaka na bonheur, Bible ezolo bango bien. C'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et pourquoi bonheur ça la kapa mwasi? Donc mobali okuta ye vite. Mwasi aza lokola na benga ke lokola artiste moko bo peintre, ayepa ko décorer ndaka. Le place ndako molile ezalaki mwasi akotia ezalaki lumière kota na kati ya ndako. Donc libala ezate ke oba babetela so soko bali osangagé. Donc ezali kambu ya oui na wetika la oui non etika la non. Libala eza pour les meilleurs pour les pires. Na kati ya mariage on peut appeler ça. Parce que ça les pires eza kaka ceux qui mobali abeli mais moi ça beli non. Ba difficulté tout okutana na mona libala mama papa nima ya beli. Mariage ezate ke boswali mwasi mobali obina balobimisa na libala bana ko alerter bato non, c'est pas le mariage. Il faut que ba ko supporter charge ya muninga. Eba ko kumba sanité mwasi na ya mobali na yo. Titi bato ba olinga babala lino parce que les génération Android. Donc mutamona ko zwane kama mariage amona oloba balingani lelo na janvier na février babala ni. Mama papa pour subir makambo moko oko comprendre mais ceux qui d'abord possible se retrouver dans vous avez une préparation mariage donc avant na te na opesa ka conseil. Oza ke koki ko bomba libala na bino. Libala ezate pona bana baso baswana ka mingi. O ba finga ka mingi. Non, libala ba finga ka ete, moi si ba finga ka ete. Nazala contre baso ba finga ka libala ba finga ka basi. Libala faut koyeba ko pardonner moko na moninga. Pardon le kinyoso. Na kati ya libala bolingo zo kwa ngulwe nyonso tu. Il faut koyeba ke lelo moko kozwa lelo bozuite. C'est pas dire que so bozuite mbamo baloba. Non. Alors, mariage o ezala kaka ke ezoki nelonga o ba yiko simba nzambi. Il faut couple sambi la ka mwasi na mobali. Prière ya mwasi mobali za lokola kilt. Bo sambeli mwasi na mobali lo le fongwa makata mo couple ezo sambi. Nzamba zala kana pona koyoka tango babala ni baosani ni bazo bondela. Bénédiction ezala na salon te na biloko kolia te bandiko bozola na ngai. Kite magaza na salon te. Et mobali aza na benga gaye aza usage unique, aza pona mwasi. Basakanaka na libala na mobali te. So na biasa na libala par rapport à nini? Pona libala na kotinda mwana ko servir papa. Mwana kotinda papa, ya kotinda papa mai, ya kotinda papa mai. Mais na chambre c'est moi. Na kotinda mwana te, ke bon sambetu, ke do kipe papa. Donc ça na ba responsabilité moko o mwana ni niesa mobali ni neveni mu tosa te nga mwasi. Ndenge moko na mobali. Faut ba ke mwana ba tosu, faut na respecter, faut na linga. Ko erozo linga déjà pour ni mosale mabete. Na on pesa ba nouveau mari conseil. Voyage aux autres libala les a place et scène pour des place notre mutavandaka. To linga libala les a la place y adoration non lamentation. Pour le mariage ko place bato on connaît. OK, place mariage ezali bato bazali. Ata soko leto zana pédicure. Ozola na mama mati. Mais eza la place mususu omoni ke mutazangi kima. Wane komi mabe. Wane fongola ka porte d'entrée ya diable. Ba victime ba no bokobota. Na mariage faut bato bazala communion. Na moment nyonso tout. Même pour na profiter, il faut nous ezala de planifier yango. Bo sala ngona ndenge bato bamemela kamote. Il faut faire très attention parce que diable aye afandi na kati ya mariage. Aye pena focaliser pena misu na ye na kati ya couple. Alors ba jeune marié bato bolinga bobala, boyeba na kolingana, bosimbana. Mariage na pona ba mati, so mono za mati te ko balati. So biki libalo zo ke pona kolia so na libanda ko kota te. Po banda kolia na libanda ko kota ndako bikalki. So biki na libalo ke ko finga mama bokilo ko kota te. Mama bokilo azanga te sikonde ko za ba fiancé. Abotelo mobala abotelo mwasi.
era kokota na ndako akomelo mokiti. Il faut que famille mibale esangani to comme loko moko. Là sur na bangela kanzana. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Comment nzamba sangisi mwasi na mobali. Moto akozala muta bandudu kwaza muté kwate mais ba komi eloko moko po basangaje le loko oui. Donc boy ba ke oui wana o lobi déjà eka bolingani na lingio maman ko déjà na famille mususu mobali déjà famille na bino bozo quitter pa na bino mobali pa lonye pa na bango donc libale c'est loko moko ya mutuya makasi. Maresa auto mona na libanda te maresa place ya sacrifice. O muto ko bimisa énergie na onyo surtout. On a ndako na biso pa ba para na obunda na te pona so ba TV. Na bunda te pona so bani mais pas na nga. Nazo obligé na bunda na bunda ndako na nga. Il faut na la sabana na nga, il faut na sunga mobile na nga na sunga mwasi na nga. Déjà devoir na nga. Ya ko somba sale, ya ko somba lutte. Mais pas ba para za bamba. Parce que na changer siko vie. O no surtout to mona kana libanda ba osepela, moni bango na kati na ndako ba osepela. Soko koti na kati ko faire réalité mususu. Parce que koti na monde mususu. Vous allez dire célibataire et comme mari. Donc koti directement na monde mususu. Olunga na monde ya batu mususu koti na monde mususu. Donc changer mbala moko. Obanda ne pas na bino pondumi mokuti mobala liwoda mimi misi. O obligé à olabela. O laisser la buna oti. Papa pendenge moko. Obanda linga olata noir be moi c'est bien linga olata rose noir. Vous obligé au salamu pour faut se penser ça papa. Dede mobala salema pour na gloire à Nzambe. Moi si asalema pour na gloire à mobala. Donc moi si azala kaka nasi. Bana mukile bana. Mibali baza ba bébé ya liboso bana liboso. Bonjour, bonsoir, ma fidèle internaute au besoin d'Abisso partout dans le monde, selon l'ère à laquelle vous allez nous retrouver. C'est toujours moi, votre simple servante Matimiel, l'émission Nabino Sondage. Vraiment, tous les sur ma casse qui vous a ébélé pour la première. Vraiment, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Erika Info TV. Ici, quand vous avez besoin, ma solo est bien. Ici, quand vous avez news, il y a solo. Vraiment, on a sur ma casse, il y a un biboro invité moko spécial oyo ngai na yeto ko partager sujet moko ya munene oyo ezali bongo divorce. Pona nini divorce ezali mupepe to pe mbonge oyo ezokomela biso na l'église to pe mbonge oyo ezokomela biso na mboka. Ngai na mama nde to kolobela sujet wana lelo na tongo to pe na poko bino ba bokolanda biso. Bonjour maman. Bonjour maman Mati. Bonne santé. Santé ça bien en grande. Oui, maman, bah, fidèle internaute, partout dans le monde, bayo, kombo nani, ozanani, pona, bazwa, éclaircissement et pas naïm. Nabingani na kombo ya maman Lumière Nkumu, naza servante de Dieu, naza prophétesse. Oui, merci beaucoup, maman. Maman Lumière, l'autre jour, la thème nene, au topé, si j'ai la biso ezali, divorce. Maman Lumière, divorce, non, ezali, divorce. Divorce, na koki koloba surtout de 2000 jusqu'à aujourd'hui, divorce comme ebele. Na koloba 21e siècle, il me dit divorce na ndenge moko grave. À 100% ce côté là, on est à 65%. Divorce na bako. Donc ils ont loko moko oyo eye lokola bopépi. Donc ils ont occupé place était pas basali Nzambe, donc na batu nyonso tout na domaine nyonso tout. Divorce ezokota na kati na moment o elingi na temps o elingi na bato o divorce elingi osala. Oui maman Lumière okopesa biso ba cause ya divorce. La cause ya divorce ezali. Ba cause ya divorce premièrement na koki koloba soko tomber déjà na choix mabe okosuka na divorce. Donc ba choix na koki koloba ba mariage moko prématuré, mariage moko na koki koloba o ezoya na moment penza ya ngoti. Ba mariage moko précoce. Souka mara divorce, cause monsieur ça infidélité. Et comme il m'appelle divorce, pendant mbala moko c'est tout ce qui moi si a sali yango, mobala pa ko limbisa ete. Ko bible le bible ko ba limbisa bosani na. Mais soka ko kite a ko boya mbala moko mwasi. Mosusu peza impolitesse na kati ya couple moko na muninga, mobala tosaka mwasi te mwasi pa tosa mobali te et comme ma divorce. Mosusu pe kozanga soumission à mwasi. Il y a un comportement moko bizarre na kati ya couple mobali na mwasi soki boyoka ni premier zate ba kokabana parce que bible ya mozo ba soki ba kimbale botamboli nzela moko boze libote bosani boka bwana donc ba cause ya ba divorce eza ebele
et bato mosusu bakasaka lokola infidélité non eza na berègle mosusu ezongaka ekomi lokola répétition lokola momesano donc soki berègle ekomi momesano ekomi badéfaut moko grave ekomema mpe divorce donc soki mobali azokoka kosimba mwasi te parce que kozala na mwasi eza responsabilité mwasi kozala na mobali eza charge mpo mobali aza charge ya komema ntina suka et mariage eza voyage moko na benga yango eza long trajet donc soki bomati na mutuka bozokende mwasi na mobali donc boza oblige fo bokoma ti kote bozokana bokoma alors bao baza capable ya kokoma te eza bana nde baclient bakokita na bango na exemple moko akiti na masimanima moko akiti mais bato mibale oyo batangamaki bazala ensemble bakoma ti na suka nzambe soki azwi moko atika ti moko mpa kokende mais sikoyo à cause ya badéfaut oyo nazoloba infidélité kozanga kosoigne mwasi mpe kozanga kosoigne mobali ekoki mpe komema divorce. Oui, na mama Lumière oti koloba ba cause oyo ezomema ba divorce na ezomema ba divorce na ba couple ba jeune couple ba mama ezocréer vraiment ba divorce. Mama Lumière okoyebisa biso ba conséquences ya divorce. Conséquences ya divorce. Surtout ça maman Mati nzamba pambolo mutuna wana eza très capital. Oyebi ntango olobi conséquence ya divorce esalinga mpasi parce que nga moko mama Lumière nakola na papa oyo abota ngai te papa na ngai biologique bakabwanaka na mama na ngai et gloire au Seigneur mama na ngai aza femme forte ayebaki koluka mbongo kobundana mpo atangisa biso akomisa biso tokomi à cause ya divorce na vivre makambo ebele mais gloire au Seigneur mama azalaki wana pembeni na biso azalaki toujours kosoutenir biso ti lelo oyo tokomi naza victime ya makambo ebele baconséquence ya nini ya divorce. Conséquence ya divorce ya liboso eza bana eza lokola bitumba banzoko moto oyokaka mpasi eza matiti bitumba banzoko matiti oyoka mpasi conséquence ya divorce eza bana omona bana mosusu ebele lelo akanaki un jour azala magistrat mais ntango papa na mama bakabwani rêve na ye ekatani papa ke na ngambu mama ke na ngambu na ye vie ebebeli wana soki papa abali mwasi ya mabe mwana akomi ndoki conséquence ya divorce soki mama pe abali pe mobali ya mabe mwana nakomi mabe omona bana mosuna ya basi toyambaka baka ebele tokutanaka na baka wana mingi mwana mwasi oyo baningi te mama Lumière na remake mobali ya mama na biso akomi olinga ngai moi tozwi de faire dépasser mwana mpe azoluka batela foye ya mama na ye akomisa mama te mais mwana asali abimi eza na mosusu toyamba mobali ya mama na azalaki na sida ayebi mpe aza na sida azobala mama na balinga bima susu na mwana wana enga namonaka yango na bapriere nabengisi la fille en question ayebisi nde esalenga mpasi conséquence ya nini ya divorce donc monake basheke bakomi ebele bafille mare bakomi ebele mwana atali bakende bazonga bozosimba te mwana directement akomi ozwazeni na ka ya bandoki bana ebele babebi ako conséquence ya nini ya divorce dezodétruire futur ya bana na biso mama koto okende okeibe papa mpe koto okeyi obali bien mais bana donc avant ya kose divorce botala nano nini intérêt nini bana avant ya kobala fo bake moto tozobala tokokoma neti na suka bien ndenge nini conséquence ya divorce eza mabe bana baobima ba victime. Oui, merci beaucoup Maman Lumière, fidèle internaute, vraiment sujet au eza pour na yo maman, eza pour na yo papa. Lelo bande ebele bakomi bandoki parce que maman asalaki divorce na papa. Papa wana alingi bana te bakomi na nzela. Maman pe asali divorce na papa, papa asali divorce na maman. Lelo bana bakomi ebele na nzela, bana bazalaki bandoki te. Donc papa bali mwasi mususu, mwasi wana kangi bana bandoki à cause ya ba divorce. Ezali malamu mingi te divorce ezali loko ya koyiko boya yango parce que Maman Lumière expliqué biso ba conséquences expliqué biso ba cause surtout maman papa vraiment divorce ezali eloko moko ya malamu mingi te biso kopesa quand même conseil na bandeko oyo bazoluka bakota na libala ba jeune couple oyo balingi babalana conseil nyoko kopesa bango conseil nakoki kopesa kobala te mpo bazoloba te obala nde mpo age epusani obala te mpona ndoto ke nalotaki ndoto namoni moto aye kopesa na frère seki mobala yo seki mwasi avinanga attention frère mpe batiaka ngo na matanga ekenango mpe na collation kobala te mpo famille bazosekaseko babalaka mariage eza c'est pour la vie
Et c'est loko moko osali choix pour na mbala mosa ni ofandi. Donc mariage eza pona ba matière. Eza pona bato bakola. Mariage eza to mona na libanda. Mariage eza na kati ya ndako. Mariage eza pona hôtel te, koki on pour les maillots, obi kena ke de sokola na piscine, na salambia, c'est pas le mariage. Mariage eza likambo ya kobundana. Na opesa couple papa na opesa na mwasi. Mwasi mutakenda kanelo ko pa mobala. Mobala ça la vite. Mwasi mutaka na bonheur, Bible zo le bien. C'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et pourquoi bonheur ça la capa mwasi. Donc mobali okuta ye vite. Mwasi aza lokola na benga ke lokola artiste moko peintre, ayi pona ko décorer ndako. Le place ndako modile ezalaki mwasi akotia ezalaki lumière kota na kati ya ndako. Donc libala ezate ke oba babetela so soko bali osangagé. Donc ezali kambu ya oui na wetika la oui non etika la non. Libala eza pour les meilleurs pour les pires. Na kati ya mariage on peut appeler ça. Parce que ça les pires eza kaka ceux qui mobali ya beli mais moi ça beli non. Ba difficulté tout beaucoup dans na mona libala maman papa lima ya beli. Mariage ezate ke boswali moi c'est mobali obina ba lobimisa na libala ba na ko alerter ba non, c'est pas le mariage. Il faut que tu supporter charge à Moninga. Tu dois comprendre la santé. Moi, sinon, il y a des balles. Tu te bats les gars parce que les génération Android. Donc, nous avons besoin de un mariage. À mon avis, balingani lelo na janvier na février babalani. Maman, papa, pour subir ma kabumoko au comprendre. Mais ceux qui d'abord possible c'est que dans vous avez une préparation mariage, donc avant d'être na opé ça conseil. Ou ça que qui pour bomba li bala na bino. Libala ezate pona bana basi baswana ka mingi. O bafinga ka mingi. Non, libala bafinga ka ete, moi si bafinga ka ete. Nazala contre basi bafinga ka libala bafinga ka basi. Libala faut ko yeba ko pardonner moko na moninga. Pardon le kinyoso. Na kati ya libala bolingo so ko ngulwe nyonso tout. Il faut ko yeba ke lelo boko bozwa lelo bozuite. C'est pas dire que so bozuite mbamo balolo baloba. Non. Alors mariage o ezala kaka ke ezoki nelonga o ba ko simba nzambi. Il faut couple sambi la ka mwasi na mobali. Prière ya mwasi mobali za lokola kilt. Mo sambeli mwasi na mobali lo le fongwa makata mo couple ezo sambi. Nzamba za la kana pona ko yoka ta mo babala ni ba osani ni bazo bombela. Bénédiction ezala na salote na biloko kolia te bandi ko bozola na ngai. Kite mariage na salon te. Et mobali aza na benga gaye aza usage unique, aza pona mwasi. Basakanaka na libala na mobali te. So na bisa na libala par rapport à nini? Pona libala na kotinda mwana ko servir papa. Mwana kotinda papa, ya kotinda papa ma ya kotinda papa ma. Mais na chambre c'est moi. Na kotinda mwana te, kebo sambetu, kendo kipe papa. Donc ça na ba responsabilité moko o mwana ni niesa mobali ni neveni mu tosa te nga mwasi. Ndenge moko na mobali. Faut ba ke mwana batozu, faut la respecter, faut na linga. Ko erozo linga déjà pour ni mosali mabete. Na on pesa ba nouveau mari conseil. On va jouer aux autres libales les place est saine pour des place notre mutavandaka. To linga libales à la place il y a adoration non lamentation. Pour le mariage on place bato on kolela. Ok, place mariage ezali bato bazali ata soko leto zana pédicure ozona na mama mati mais eza na place mosusu omoni ke mutazangi kimia wane komi mabe wane fongola ka porte d'entrée ya diable ba victime bano bokobota na mariage faut bato bazala communion na moment nyonso tout même pour na profiter il faut nous ezala pour planifier yango bo sala ngona ndenge bato bamemela kamote. Il faut faire très attention parce que le diable aye afandi na kati ya mariage. Aye pena focaliser pena misu na ye na kati ya couple. Alors ba jeune marié ba to bolinga bobala, boyeba na kodingana, bosimbana. Mariage na pona ba mati, so mono za mati te ko balati. So bi ke libalo so ke pona kolia so na libanda ko kota te. Po banda olia na libanda ko kota ndaki bi kalki. So bi ke na libalo ke ko finga mama bokelo ko kota te. Mama bokelo za na pesi ko de ko za ba fiasi. Abotelo mobala botelo mwasi. Era kokota na ndako akomelo mokiti. Il faut ba que famille balé et sangani to comme loko moko. Là sera na bangi la kanzana. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Comment nzamba sangisi mwasi na mobali.
moto akozala moto bandudu oza moto équateur mais bakomi eloko moko mpo basengage lelo moko oui donc boyebake wi wana oyo olobi deja eka bolingani na lingi yo mama okoti deja na famille mosusu bobandi deja famille na bino bozokite epa na bino mobali mpe alongi epa na bango donc libala eza eloko moko ya motuya makasi mariage eza oyo tomona na libanda te mariage eza place ya sacrifice oyo moto okobimisa énergie na oyo nyonso tu mpona ndako na biso mpa bapara nabundana te mpona soba te nabundana te mpona soba nini mais mpa na nga naza oblige nabundana nabongisa ndako na nga ifo nalasisa bana na nga ifo nasunga mobali na nga nasunga mwasi na nga eza devoir na nga ya kosomba sali ya kosomba lutu mais mpa bapara eza bango parce que na change sikoyo vie oyo nyonso ti tomonaka na libanda baosepela omoni bango na kati na ndako baosepela soki okoti na kati okofela réalité mosusu parce que okoti na monde mosusu ozalaki célibataire okomi mari donc okoti directement na monde mosusu olonga na monde ya bato mosusu okoti na monde mosusu donc change mbala moko obanda olepa na bino pondu mingi mokuti mobali alingola mingi misili oblige aolambela ye olese na buna ote papa mpe ndenge moko obanda olinga kolata noir blanc mwasi abina alinga kolata rose noir oza oblige osala mo mpo fo sepelisa papa dede mobali asalema mpona gloire ya nzambe mwasi asalema mpona gloire ya mobali donc mwasi azalaka kaka na se banda mokili banda mibali baza babebe ya liboso bana liboso moke yango wana. Ok, merci beaucoup Maman Lumière. Vraiment, esengo makasi ya kozala ba mama, loka ba mama Lumière boye, esengo eza makasi. Kaka ndeko mwasi ndeko mobali uti kolanda conseil pa Maman Lumière, yo olingi okota na libala, oyoki conseil. Vraiment na bayo pe baza na kati, Archeline Mavungu. Vraiment o etali nde yo, mama kolinga te otika ndako na yo pour malibanda. Donc supporter babili libala, eza pour le meilleur et pour le pire. Vraiment batela bisika yozali. Vraiment Archeline Mavungu batela bisika yozali ndenge kiama oti kolanda bongo Maman Lumière o etali bongo yo. Et winge kumipoi mon ami de l'école, moi si apembe une femme sage bâtit sa maison. Merci beaucoup Maman Lumière, tozongi lisusu Maman Lumière. Tolingi toyeba importance ya baparrain. Est-ce que eza kaka esengeli kaka moto azwa baparrain? Est-ce que importance vraiment ya kozwa baparrain est-ce que ezali banyonso nde baza problème mama mati na mosala nzambe oyo tozosala tokutana makambo ebele naza na mwana moko libala ekufa akosa baparrain la fille azwi koona mobali akeyebisa marraine na ye wanke marraine okotela ye marraine ake abalisi makambo ala mpo mobali me badivorce ti lelo 4 parrain aza nécessaire mingi na kati ya mariage mpo makambo tokokuta ngo na libanda oyebisa so epa na bino te loba apart basala ya nzambe baparrain nde bakomi lokola baparent na yo mpo bakosunga yo baza kopesa yo conseil santa mais quel parrain il faut parrain nanu azala moto ayebi nzambe baparrain baza très nécessaire na kati ya couple mais faut yeba oyo aza est-ce que vous êtes capable de remettre ma parrain? Soyez bien maman, aucun problème de foyer là. Vous avez un problème vraiment. Ma parrain bazana pour aussi ma mariage. Mais si vous tombez dans ma parrain ma bé, en tout cas problème les awana maman mati. Ma kamala tozo ya mango ya ndenge na ndenge. Awa cause ya ma parrain. Bon qui na rapport mon appareil mususu azokoka kolobela fille na été ou bien garçon na été po bango te bakuta na place moko ozona na mama mati yanga na pona kozwa parke kozwa na sentiment te zwa penza muto asi avana libalo mo 5 ans 10 ans 15 ans d'expérience ya mariage kozwa pare te po kini na bali lelo parce que na mbongo ndo zwa pare obeti libanda pare te mutu fa bali ya mwasi mbia asa lelo mariage non bato wana baozala ba témoin na bino même ba problème etelemi l'état ozala na besoin na bango so problème ezata na famille l'état ozala na besoin na bango kozwa parler te na soka parce que asa pasteur asa na mbongo na luka député non zwa parrain oyebi epenza lobi ke mama on a sepelaka na ye papa on a sepelaka na za vraiment responsable wana boko resi na mariage kozwa te nazobeta sete mingi na bana na biso na papa ngo so paré bité na so ko muto na za na mbongo papa obeta libanda bunda na yo moko paré so ga ya ka ba compagnie ka peut-être ko ba sa quelque petit rien et sili
kotia motema na parete mabale la moto mwasi te basula pe moto mobali te mwasi asala po mobali abala donc parent azanaka pona kopesa bino conseil soki ayebi nzambe akosonga bino na bapriere parent aza vraiment très nécessaire na kati ya couple akolakisa yo koma mpo eza na bamama na biso seke na biso vraiment eza lokwa lelo te à l'époque mpo mama alakisa mwana ndenge basala abona mais biso moke lelo tooloba yango sans tabou na télévision na baeglise soki tozoteya likambo mwasi koma ovanda libala ti toloba tobombaka eloko moko te soki eloko wana moto okataki epa na bino pare po asala etake pare premièrement mpona bike batengeli mpe bana mpe bapare baza ero bayebi couple ye kosenga yo tuna mpe na nzambe couple oyo baza mpena mpo bazala ti lobi nzambe aoyebisa nsima nango banda kotuna moko na moninga mama ozala ndenge zwata lakisa fiel na yo ndenge na kosalela mpe benga mbali papa pasala mpe na kote na alakisa eke mon fils tala ezalaka boye wana tokosunga couple bapare baza très très nécessaire. Merci mingi na ba fidèle internaute ozalanda biso partout dans le monde na yebi ki boza ya kosepela parce que oto yambi bongo maman lumière maman Maëlle une femme forte autre oyo biso na bino tozolanda maman lumière expliquer yango très bien ndeko mwasi ndeko mobali kolanda bongo parenté po azala mbongo kolanda parenté po ye azala ba mituka ebele landa parent oyo azala expérience moto avandi ayebi nini libala kozwa ka parent po mona ka parent moko papa moko bazana po na biso azaka na balopango na ebele ye kwenda vutuka na poto oyo bite ngana ndimi na zwa ka parent wana maman Lumière a expliqué yango très bien koyeba pe vie spirituelle wana ya parent obuke kozwa vraiment maman Lumière est-ce que ba critère pe ezali ba critère ya ba parent koyeba ba koyebisa balanzo bazolanda yo ba critère ya ba parent oto ba critère ezali ya bapare tokoki ozwa pare mpona kozwa ye premièrement fo basali 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans mata likolo et puis bao bayebi nzambe oyo bayebi vraiment kosambela on donne ce qu'on a maman vraiment bato baosimba bino bazolibere eloko moko attention na monde spirituel nyonso tosalaka na se awa ezalaka symbolique nyonso tosalaka bato bandimi koparene bino bapesa oyo bango baza nango biso baa na nzela mabe bozozwa eza na couple moko nalandelaka bango mpe na bapriere marraine abotaka na pasi abotaka mwana moko ça fait que dans 7 ans babota tous les couples azoparene mon Dieu bazobota tous les couples azoparene akomo déjà na 8 akutaki koyawa bi mama dimena zwana bana na ngai nyonso mpe nayebisi moto akomisi bango bongo ezali abimekomanga bopesi bango ozana allez-y comprendre oui couple bazobota te balandi nini bapare na bango mpo nini bayebaki te kotala baluka bayeba pourquoi me bango loka baki na besoin ya mbongo ozomona pare fo ozala moto oyebi nzambe epuis oza responsable sur tout ça ata oza na oyo ya mokie bozoyeba koma ya kogere foyer na yo lefo tala moto eske mama mati wana avandaka bien po baparene ngai naloba teke nala na mama mati mpona baloleka mpe na télévision eske mama Lumière fo aparene ngai eza te po asakolaka ifo lukoyeba eske nazozwa mama te mpona boyebo ifo bakrite na bango ozala baza bato baza baresponsable baza bato bayebi nzambe baza bato mo baswanaka te oyoka bango ata koswana bongo ezala na chambre na libanda ezalaka te mama bazaka ata balie tokuti ndako na bango baza couple moko béni ndenge proverbe na soki celui qui trouve une femme trouve le bonheur so totangi na proverbe na biso 14 nambeka kotanga nano mwa mokie tolobi mingi babandi ndeni mama azopesa baverset biblique te tosungana nano proverbe 31 30 awa mpona bana basi akozolinga kosala mariage na yo adefois ekoki mpe koperturbe à cause ya bapare bible ezobani la grâce est trompeuse et la beauté est vaine la femme qui craint l'Éternel et celle qui sera louée parce que moto ozobanda ozozwa bapare yo mpo koparene la femme qui craint l'Éternel et celle qui sera louée donc fo ozwa mwasi abangaka nzambe parce que bango nde bato baokumisana mais siko pare nini oke kozwa so nazangi suka toujours ka na proverbe 19 14
On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de Dieu. Bible une femme intelligente est un don de Dieu. Donc, surtout, mais moi, si Oyabwania, Azado ou Panzambi, si Kotala, est-ce que Marine ou Azamado ou Panzambi? Je ne pense pas. Il dit que tu belé bango que monsieur ko choquer bango basa ba victime à cause ya ba paré ba échouer na mission na bango. De ceux qui parlent au kokate pour na ko parler té. Ils ont ba couple mususu moni ba ko so parler au mona maman alobaka na ye abi ko pesa ko se papa azana ye alobaka té. Wana soki bosi batabo ko petit libanda. Mususu be papa lo ba mama kuna zalaka na ye té. Donc akosala loko moko té. Il faut batumi balé bokeyi tant que boke sona ba parent moi si on va le bokeyi beaucoup tapé ba parent bo ba il faut ba bezana mituna batunaka première so moni boke na couple ya bongo monika papa bikete bo sona maman maman sona papa na sana tante maman bozo ndela bolo parce que bo parent ne ba konela mo peut so nta koni bino c'est raison na considération il faut moto ayebi nzambe o ya za don de Dieu de wana nzambe azana besoin na bango o ba ko pesa pe batu eloko na mariage po ebele to moni ba divorce moni ba kabwani ba pare pe baloba na kate na couple wana ba ba beti libanda donc critère apparaît faut aye banzambe uto somi na libanda zana espérance 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans inanede a pesoni eloko moko te na maleli na mtazana na biasa na libala po libala na ne frapper ita opesani parce que il a nana sakara na makaka ba o chéri lié kaka mort que 5 ans frappe bandi ko lele bandi ba dulega abolendi sa donc taza na inani ayebi na no passe ya libala ti donc taza na 5 ans asa na 10 ans 15 ans 20 ans bon bagala so so pesa pe mona ba umela ba mona ki fiançailles so basala ba mona 7 ans 5 ans mais buko ye bana buye bien parce que batona bo ke so ba paré bozo ke na ba mutina suka il faut pareil banzambe asa la mutumo ba respecter papa moko bien asa mal réputé asa vraiment bon responsable kwa pesa bino loko poko ya mutu ya makasi. Merci beaucoup maman Lumière, vraiment émission ya bokozwa ngwa ceux qui na sondage. Vraiment, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Ereka Info TV. Ndé kozwa makambo ya boya kitoko makasi. Donc maman Lumière alamusi lisusu batu. Na yebi ke boko sepela makasi na oyo maman Lumière et puis ayebi na kolakisa biso parce que belé pe ba yebaka te critère nini. Tala ba critère yo kozwa parrain oya kosunga yo pona vie na yo mobimba. Donc maman Lumière a eu pour les biso que ba parrain ba biki on donne ce qu'on a. Oh yaza na mona opesa. Mais ce que soit parrain moko yaza na koko so azana ba problème ebele ya mabota. Ye moko kimeza la raté OK kozwa ye maman. Okozwa nini. Donc conseil o ezoko ya pona biso nyonso. Vraiment la pesi mbote na banjo balantaka biso 5 sur 5 na moni bongo papa Jean-Paul Samba famille Belenani Mobimba bazolanda biso bango balantaka biso 5 sur 5 na moni bongo pasteur Malembe Lumbu depuis France famille Malembe Lumbu mapesi bino bambote mama Luzolo Malembe Lumbu Priscilla Malembe Lumbu bambote ebele tozongi toujours na émission na biso biso na biso bato ba divorcer ba kokota pe lola. Merci pour la question là. Bato ba divorcer ba kokota. Nazotaka na livre 3 Jean 3 Jean chapitre 3 na bandi la verset 3. Jésus lui répondit en vérité je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissez de nouveau. Alors, Yesu dans son nom Nicodème, il kaboko talona. Il kaboko talona les gens kabu ya mutu. Il kabu divorce de maman. Il kabu divorce. Yala mutu musupe ko kipe ko kabwa. Quand on a un mariage précoce, un mariage prématuré, et après vous serez rendre compte que si vous avez un ni kabwa na vie. Vous allez pas qu'à ajouter moi si vous avez choix na yesi ko. Ça c'est que automatiquement ka bourrer c'est un sentiment. Aswa ki penza te.
Moi si pas kepe na ndenge na ye. Okota kebe ki pasala ka mbuka sa mbali moi ça ki mais si manango e ba ye ko se rendre compte que awa wa peut-être mon simbi te mutu kasala ni akende na ye. Mobali pa kepe mena mourir ya moi si mususu moi si pe amoureuse ya mobali mususu. Maintenant ba osanga lola quoi. Je ne pense pas. Basumu kité. Zona na maman. Basumu kité. Likambu ya lola eza likambu ya mutu ye moko. Otambola na kobanga nzambe mais à tout l'état on se repentir. Ya obela kama mawa nzambe. Parce que oyebi monga te. Peut-être pas ko sumuka mbala moko kufi. Dans tout l'état na tia kabana nzambe obeti libago nzambe libisana. Peut-être ko lala zo ko to lala lobo la mukate. Donc divorce pene ko sala nango victime teke et me babato na enfer me babato na lola non kande na lobi. Et belé babala bongo bakabwana osala mama na ngazala victime na mona yebisaki asuduka ki mobali aboteki na yebana yebiteki kuna na village natal mwasi ko azana ye asa camarade ya mama yelaki pendant que na village natal akuti camarade na bomwana nde mutazalaka mwasi ya mobali na ye et mama divorcé abino na ofana le bala mwete place wana sumuki le place ko ezalaki libala choix nzambe te boso batona bazalaki dessiné babala bakoye kokabwana ngejele lingaki yate donc tozo bamsu bazo bala parere mais ko pekisa nzambe te ko mutoko talola donc kamba lola mama mati ezali kamba mutu na nzambe so nde mutatambola na nzambe nde mutaosalela nzambe na wani mamutu na lola le divorce ou divorce te lelo poko sala po o divorce peut ovanda na libala osala na 60 ans 70 ans okufu osali okepa enfer osaki no musala nzambe to ba banga no nzambe te lelo muta divorce na ye abomisa na nzambe nzamba kangola ye akufi asali ake na epe lola donc bakamata mesa mystique na mona mwasi oyo bakondanaki adultère na mona femme adultère bayaki ne pa yesu asala nini yesu aloba ndenge lo Moïse apesaki yesu pendant banda okoma na se babanda obenda na mutu moko baokende bazolonga mutu moko yesu atongoli mutu bomutu aza te atuni bao bakondanaki oyo baza wapi nsima yebiseli nike va et ne pêche esili mwasi wana azwaki ngulu bayebisaki akende asumuka te mais soki bakende kosumuka wana bebisaki parce que ngolu wana azwaki eza grâce moko na mokolo lelo eza kaka donc ikoloba nini ke moto aza divorcé mama matina biso akota lola so azotambola bien na nzambe oyebi te nini na banda komona kuna peut-être papa na divorcé 2 fois 3 fois oyebi te basi na banda okutana na bango peut-être ngane basi ne bazala nde mususu na kuti basi ya mabe aza na droit ko changer alingateka fanda libala mobo pona bana ndemo pe na mwasi akofanda te libala pona bana donc divorce eza na mone loko mote na likamba lola ala moni débat ya Nicodème na Jésus naza ko la place on a yesu aluba ke likamba na po bota masika ko divorcer te na yoki ya mote obebile saka bota makasika otaka kana mai bota makasika po sala ni okota lola. Le divorce eza leloko moko te mama papa ozola na ngai oza divorce ata soki osambelaka te ata soki osambelaka nayebi ke lola eza mpona baoyo babangaka nzambe epuis azoya kozwa biso kala mingi te eza place abongisi mpona biso ya motu eza kosimba nzambe kosangisa nzambe na kisi te tingamaka na nzambe ata pasi a tout l'état mabolongono na se nzambe limbisa ngai se souvenir place nini okweyaki telema mbala moko mpona mabele nkolo limbisa ngai aza wana animisaka mpe abosani mbala moko mpona divorce peka balola mama mati yango wana le divorce okota lola kaka na émission boissonnage donc okozwango nulle part ailleurs donc abonnez-vous massivement sur notre chaîne Erika Info TV vraiment partagez émission ça ba remarque so pe yo ozali na likambo sujet moko to ka kolobela benga biso ekosala malamu mingi vraiment tokomi kochiter vers la fin de notre émission wana mama lumière akopesa biso ba programme ya église ezali wapi ayambaka mkolo nini so kozali na poso kutana mama lumière de opozwa ba programme oyo azopesa biso. Merci beaucoup vraiment na pamboli nzambe susu na mokolo lelo lelo tozali le 1er octobre toza na 10e mois na oyo sa mama moko papa moko azolaka ngai tokoti sikoyo na 2 chiffres tobandaki janvier tina septembre tozalaka 1 mois 2 mois 3 mois chiffre moko mais 10e mois ekomi 1 à 0 donc ozalaki yo moko lobi lelo nzambe aobakisi lelo komoswamala eloko ezalaki lobi lelo ezobakisama mama lumière aza mosika te naza na Kinshasa église eza na commune ya Ngaba juste na Bonza Ngaba
so mikana wenza ngaba so uti nchangu uti masina uti nchangu kaka okomikana na lemba super ozi ba moto ezokende komi na ngaba omati bakiliso na wenza ngaba so uti bakota ngirengiri uti ma campagne uti ozone okomikana na victoire ozi transport ka lemba super eza so na limite so ka lemba super ozi kaka petit na super ozi moto ezokende komi na ngaba bakitoka na wenza ngaba okitiwana otunika avenue Butubu numéro 160B. L'église des âmes, l'église la voie de délivrance. Maman Lumière Ayambaka, mardi, Nazalaka, on a pour une consultation prophétique de 9h à 14h. Mercredi, Zalaka prière, il y a Bassi, de 18h matin. Au Balakate, ma déception, Paris de nuit, donc ma béka, on a peine que vie est simbate. Nazalaka wana tobandaka toute fonction de 9h jusqu'à 13h et de l'état na prière ba délivrance nazalaka so wana tikalaka pona ko consulter mutu moko déjà na prière état ezaka uniquement pona basi do yaka no ndolonga atomoni foyer zo simbate ya omekanano so moni ke makambo yo simbate yaka nano so bundandi pena moni mama libale zo simbate yako okuta ba témoignage do makambo tetali kaka basi. Et ça, je vais mercredi. De 9h, 12h, on a 3 hectares pour la basalaka, on a musika, on y a un tour sur la table, on a un zambé. On a une orientation, peut-être ma camuso, on a logo les apapa, ils ont les apapati. Donc les enfants, tu vas m'écouter dans la libanda. Ils ont un bâtiment, on va se la rabattre dans la libanda. En Canada, déjà, mon bâtiment est bâti. Il y a une distraction pour nous, parce que la libanda, nous devons se canner dans le bâtiment, déjà, nous sommes la caravane. Dès que vous avez une vie de plaie, vous ne pouvez pas agir. Si vous avez un témoignage, au coup de la bateau, parce que vous tout de la vie, vous avez par force dans la kiss. Donc, vous avez un taille à Bobondela. J'ai dit, et ça il y a délivrance, n'a pas de 17h jusqu'à 19h30. Prière intense. Vendredi, les sous, les arasous, vendredi, mon miracle, et zui. Vous avez un combat. Tout ça souvent de 17h30 19h30. Mardi, nous avons un culte d'enseignement. Mardi, nous avons de 17h à 19h30. Dimanche, culte normal 9h30 jusqu'à 12h30. Nous avons le 1er octobre, nous avons un problème de surtout même si aux en a Congo, aux en a Brazza, aux en a Bibisi Kozali. Dès que vous avez peu importe comment vous en avez, ben un numéro na Uchope Sabino, plus 243 82 79 73 541. Nazara na WhatsApp, ben un air surtout ni n'amour na yamba téléphone, maman libya mukuru. Nazara na ba problème tout le monde les autres ça. On a vu que vous avez tina na libala. Na vu que vous avez là. Bilo bonesa dans na salon. Ozomo date de kobala. Obala kateni ozana musa les ati. Ozo se lamenta tout le temps. Nzamba lo bina ebiso lelo. Na tongo lelo ka koti likambo na yo. Yo benaka na numéro na muti ko pesa siko. Ya plus 243 79 73 541. Okomona koma Nzambe akokota likambo pour témoigner que Nzamba zana bombo. Merci beaucoup. Nzamba pambola. Numéro na nga téléphone sur le mozo ngai 082 79 73 541. Nazongeli 082 79 73 541. Nasa na WhatsApp. Na Facebook soko kumikaka Mama Lumière Kumu Nasawana. Okay. Merci beaucoup Mama Lumière Kumu ba bi émission kaka na émission na bino sondage pour moi si à Mayele boy moi si à Boigna vraiment une femme forte donc le cas Mama Lumière Boyeza photo comme Nzambe vraiment to comme na biso na suka ya émission na biso merci beaucoup pour la confiance et fidélité aux autres ça bon na émission na bino sondage na pesi mbote na balanzo balanda biso 565 voilà na mondi bongo Henri Mbolamoko na pesi mbote na Marcel Moloka azolanda biso depuis Belgique, papa Nolo Monbert azolanda biso depuis Belgique bambote ebele merci na mama Luzola azolanda nga depuis France bambote ebele mbote na mama Rachel Malukanga vraiment bambote ebele na balandi nyonso bolanda biso 560 bambote na Gypsy Bidi dit la patronne bambote ebele na famille Bidi Mobimba mbote na Noëlla Diakese mbote na Prisla de Paris Kebadio mbote na Didier
Kassai depuis France, Bambote Ebele, Balandiko, Balandaka Biso, 565, Bambote Tozawana, toujours Matimiel, Biso, to s'abonner à Biso na Ereka Info TV. Yo peut s'abonner, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Ereka Info TV. Nde Okozwa Bamakabu Yaboye, Okolanda Bongo, femme sage, femme forte, maman lumière, quelques mots, na bayo, que bazolanda, on dit que bazolanda yo partout dans le monde. Donc, émission ezolanda partout na bayo, bazolanda yo, Bambote. Na kubanda Bambote nanu, et pas mon bal nanga. Oyo asali ki babenganga mama lumière. Prophète Ézéchiel, Bingo Makasi, l'homme de délivrance. Na pesi mbote belé, na pesi susu mbote na couple pastoral. En fait, Shadrach Munga Kalala, na mwasi na ye mama Dorcas Munga, bafandaka na ma campagne. Na pesi ba mbote, na pesi pe évêque Iris Kumbi to benga ke power, bigi mama. Ye wana de marraine na ngai, mwasi na kati ya mibali. Na pesi Bambote ebele makasi, na pesi église na ngomba la voix de délivrance. Ba maman nyonso, ba papa noto la voix, na pesi bango Bambote na bango ebele. Na pesi ba pasteur Sangi baza na ma campagne, na pesi bango vraiment Bambote na bango ebele, na pesi pe na bana na nga naza mama. La bande na petit bana na nga ebele, baza Chancellerie, Kumu, baza Obed, baza Eli, Ida, Shadrach na bébé na ngai. Deborah na pesi Bambote ebele, na pesi pe mama Rita makasi, na pesi Bambote ebele, baza tellement ebele. Bato kopesa Bambote baza vraiment ebele, na teti na Ngola na pesi pasteur bienvenu Bambote, Lubumbashi pasteur Leandre Bambote, donaza na bango ebele. Na pesi vraiment bato nyonso to bandi mama lumière na bona bosani bino, na pesi bino Bambote, ba prophète Melizola, na pesi bino Bambote, ba prophète David na pesi bino Bambote, ba pasteur Meshach, na pesi bino Bambote, na kozanga te kopesa mbote pa muta lobaka makambo lobango na 2016. Ayebisanga makambo ezosalema lelo na 2016. Oyo ezosalema lelo ndenge tozanga na yo. Ayebisanga ngo na 2016. Ata soki naza contact na ete, mais na koluka moye komela ye. Na pesi évêque Nkongo Joseph Bambote ebele, bango na pasteur Sangi balobelanga makambo, na pesi bango Bambote ebele, na lingaka bino mingi. Apôtre Jacques Ngalamulume, na pesi bino Bambote, ezanga ya bino vraiment boza tellement ebele, na osanga bandota na tolala et bino nyonso surtout église corps du Christ, na pesi bino Mbote towanga na Yesu te, tozaka na Nzambe moko, tozaka na Nzambe moko. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Merci beaucoup, Maman Lumière, pour ta maman, pour essayer ma casse, c'est ma casse, vraiment. Donc, comme on a vu sur la souka, et sur la vision, merci Mingi, la Moni Bongo, derrière la caméra, Bongo, pasteur Mardoché, Malukanga, Serge, Mabinga, coach, donc, sur Moni Matimiel Boué, grâce à pasteur Mardoché, Malukanga, Serge, la Pessimbote, la équipe Mobimba, il y a Ereka Info TV, parce que on va jouer les bâtés, pour ça, Moussala, qui tourne ma casse. Merci beaucoup pour la confiance et la fidélité. Ça va émission la bino sondage na pesi pe mbote na José Banza, famille Banza Mobimba, Madi Banza, José Banza, na pesi mbote na mon grand frère Olivier Banza depuis Paris, Bambote ebele, Sergine Banza Bambote ebele, mbote na docteur Serge Oufantimi na Bambote ebele, na molonga na ye maman Clarisse na bébé na bango ezali bongo bébé Samuel Bambote ebele, yamba bongo maman lumière na ba éclaircissement oyebi na kopesa biso etali bongo na problème est le divorce. Donc prochainement to kolobela ngai na ye ko ezali bongo to partager ezali bongo mabala qui lelo, est-ce que moi si ndazo bala mobali to pe mobali ndazo bala mwasi to kozwa yango na prochaine émission. Vraiment vous s'abonner massivement sur notre chaîne Ereka Info TV. Merci beaucoup.